Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino buyukiti bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo les abino pardon Jima sala yo raté ya on a bien yo Jima mokende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout losako liboso ambongo mosanto azate Céline Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi Mbote balandi ya magazine Kinshasa na biso ezo lembate kopesa bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. Président Félix Tshisekedi a que visite le vendredi 12 avril na Lubumbashi pour une raison ya insécurité. Ayamba Makibongo na un bain de foule depuis aéroport ya Lubumbashi. Reportage ya Dieu Maweja. Depuis investiture naïe comme président de la République, Félix Tshisekedi, depuis ce vendredi 12 avril 2019, à Nyataki, Mabele à Lubumbashi, chef-lieu à Okatang, première province président de la République, a visité d'une manière officielle. Et Sengeli Koyeba était visite Oyo ezana cadre ya insécurité grandissante et criminalité urbaine na province ya Okatanga. Président Félix Tshisekedi a co-présidé réunion ya conseil supérieur ya défense na Lubumbashi pour na lutter contre ba vol en main armée pe lisusu ba viol à domicile. Séjour na ye kuna na Lubumbashi et kozala ya 48 heures na yango tellement souci na population meurtrie. Tshisekedi alingaki ye moko akita pona apalper pe à se rendre compte na difficulté oyo population oyo apesaki ye mandat azuela bango solution na ba insécurité nyonso oyo ezoleka kuna. Après l'échec, il y a cash, il y a l'élection, il y a gouverneur. Noël Tchani, à lobby président de la République, Azali sous obligé de Yakobimisa, premier ministre Kakana FCC. Balakisi ke bazali na mauvaise foi na boye, nde bakinoa bavanda ki kimiate ba réagir na micro ya Rachel Chako. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki. Bon, déclaration ya ndeko Aucholo bana tongo eza nango bien eza nango pas mais président Félix Tshisekedi ayebi ke eza accord bango ba signé ki cache bango ka bat ba obimisa premier ministre aza vraiment ne loka rosala te malgré na mutema mabe na bango Félix Tshisekedi ayebi ba accord wana ke bango bat ba obimisa baza pe ka bana mbuka donc balaki mauvaise foi na ndenge ni balaki mauvaise foi te pour la bango lelo baganye te mais ye ayebaka ke kolia na ndoki suka nango nini ndoki akoliaka yo moni aza soko mayele mopeple esi ayebisaka ye deja ke ayebaka eloko asali esimple nga namoni ke aza na raison na ye aza na raison na ye ndenge alobi bongo mpona peuple mpe aza na besoin mpe ya korespire tour oyo kozali teke ozwaka motu moko boye mpona nde bisu peuple susu vraimen tielema mpona na minute oyo makambo ti ekomi peuple eza mpena likambo sa koloba te na minute oyo bon bapropos na mpe ateni eza bien ozo comprend ateni eza bien Félix Tshisekedi aza président oyo azobandi kokaba mboka sika donc il faut atia mpe ministre oyo azala na idée moko na ye
akotia te ministre oyo azoya na idée ya bato mosusu ke bakombate esimba te donc aloka ministre oyo aza indépendant aza na FCC te na mauvaise choix tant de ambassade bazwi nyonso do bakana pena bazwi nyonso na provincial na national na assemblée nationale na sénat bango ba gouverneur bango bana idée mabe osala donc président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo aluka ministre kitoko kocha oyo auta na FCC te. Association de femmes du ministère d'infrastructure et de travaux publics, Basangana Kimokolo Alelo vendredi 12 avril na Palais du Peuple pour célébrer l'anniversaire Nabango et pour clôturer mois de la femme. La présence du ministre et la tutelle Thomas Louaka P. Rachel Chako Azalaki Wana Elongo Nadie Maweja. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino zali ya encourager ba maman ba botangi bwa bana na biso ya mbate na mambula yeuti koleka tozalaki ko privilégier kotanga ya bana mibali zokande esengelaki nde totangisa pe bana basi égalité to équité ezali nde kopesa bango nyonso chance ya que bango nyonso bakoka accéder na kotanga ya malonga na bongo kozala na makoki ya koreklame sima na mokambi na biso ya lituka na biso ya ITPR tozali kopesa ye merci mingi ya mama oyo bazali kokamba misala ya botongi banzela pe botongi ba aéroport minene na kati na mboka oyo bazali basi auti kolakisa biso bilili oyo ezali koleka mwasi azali kokumba avion munene oyo komema bato pe azali komema mokonzi ya mboka na biso Antoine Tshilombo azali komema ye mokonzi na biso ya mboka apesi bomoi na ye okati ya maboko ya mwasi avion wana emema ye. Ce que vous pouvez retenir que l'association vient de totaliser 1 an d'existence. Alors, nous sommes en train de sensibiliser les mamans par rapport au thème de l'année que les mamans doivent étudier. Parce que sans l'étude, il n'y a pas moyen de réclamer la parité telle qu'ils sont en train de réclamer. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, sensibiliser les mamans à étudier. Et sur fêter le premier anniversaire de notre assistant. Merci. Nous disons un grand merci à notre Excellence qui ne nous abandonne jamais. À tout moment, il est toujours avec nous. À toutes circonstances, il est toujours derrière nous. Ça nous fortifie. Nous sommes fiers de lui. C'est un honneur pour nous d'avoir un tel ministre comme ça. Na masolo ya miliki mokonzi na yango ezalaka kirigole oyo bato nyonso bayebi na yango Betesco pona kosepelisa ba client na ye pe pona komema longue vie na mabota abimisi miliki kitoko na kombo ya kirigole full crème miliki moko instantané soki otie yango na mai ekobimisa mbuma te. Magazine Kinshasa na biso Betesco toujours pona kosunga ba client na ye aza na miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo solo. Yango ba obenga ngo full crème. C'est-à-dire ngombe ale matita kitoko abimisi miliki kitoko na kati ya miliki wana eza na crème na kati. Yango babenga ngo Kerigol full crème. C'est-à-dire crème eza na kati. Eza miliki moko ogosa elango ba yaourt. Eza miliki moko ogosa elango ba biloke bene la pâtisserie. Et tant sous bazwaka crème wana likolo wana yango batika likolo mapa. Omona osomi na alimentation osomili pa batie ba miliki likolo. Eza crémé. Yango na qualité ya miliki Kerigol oyo. Eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli mutu amela po na bokonomo ya nzoto na ye. Eza na ba vitamine D, eza na ba vitamine ebele
ezali na ba protéines, ezali surtout na calcium, surtout pour na bana mike o bazali kokola malamu te et surtout pe na bato o bazana na santé ya malamu te et pe na bato o bazana na malaise et sengelo mela milk babengi Kerigol full crème. Tobi Kerigol full crème. Ba milk mususu ezaka crème te. Ezanonga ka milk instantané mais Kerigol yé azana milk na ye babengi Kerigol full crème. Yango Betosco azali kotekisa na magasin na ye nyonso pe pa ba distributeur na ye. Yom toza na boutique, toza na magasin, les cas na ba distributeur à Betosco, les cas na magasin Betosco, au somba milk kitoko en sachet instantané babengi Kerigol full crème. Bajene Bobengami mokolo ya dimanche 14 avril na stade Tata Raphaël pour na célébrer messe des rameaux et le ngona tata wa biso épiscopo Fridolin Ambongo. Bilenge ya archidiocèse à Kisasa boza wapi bilenge kin est kin centre kin ouest banso tobiangami olomingo ya le 14 avril 2019 na ngonga 9h na stade Tata Raphaël tobengi bino boya mokolo ya le 14 avril 2019 na stade Tata Raphaël tokozala wana elongo na tata épiscopo ya biso ya lokumu Fridolin Ambongo Besungu tolingi kofongola génération ya sika tobengi génération Fridolin Ambongo Besungu bilenge boya ebele boya koyoka tata épiscopo eyenga mandalala mpona kosambela elongo na tata épiscopo ya lokumu ya Kisasa tata monseigneur Fridolin Ambongo Besungu journée diocésaine de jeunes édition 2019 bonso tosambela elongo bilenge bonso tuya meke tosere stade de Tata Raphaël mpona koyamba tata épiscopo lokumu ya kozanga te mobimba na banso Centre culturel Boboto pour na promouvoir culture congolais a organisé festival Toyokana comme invité Bayuda de Kadi Yoyope Mokano ya Bambala ya Bandundu. Samedi 13 avril à 17h na salle de spectacle Boboto, droit d'entrée 5 000 francs. Le Centre culturel Boboto entend promouvoir la culture congolaise dans toute sa diversité, avec l'espoir que ça peut mettre ensemble le cœur des Congolais pour que nous puissions non seulement chanter nos vies à l'unisson, mais aussi apprendre à nous connaître et à nous aimer. Venez donc nombreux pour découvrir l'art, la culture des peuples du Congo. Kamulongwe, longo laban, mwende kalamobola. Wemie, mima. Mungu mwana makusola nge kakela waya wesa. Wana Kamulongo, betu bana Bandundu, ti bana Kasai, betu ke ya kuvukana, samo betu sala kisalu kisika mos, betu ke benimi ve betu ke ya kuwakana. Alors tobengi batu nyonso oyo atangami muluba mukongo muswahili mungala nyonso biso nyonso tozala na kati ya centre culturel ivo musomba kwa bambende njakwila samishe menji bwa kwanikila kwetu kundela bana betu balumani bakashi centre culturel Boboto ujunu elelu bila le 13 avril à partir de 17h festival Toyokana lwa ibonso balumani bakaji lukumona malumimpa ajibanu longorela merci banu balwa ilwaye bana betu lwaye baswahili banu kumbuye batoto wa mama yenge ichi yetu bakongo betu na beto bani benu kuiza ni bakongole konga bwala na beto bangala boya andeko baso boya journaliste magazine KNB batololaki na bandeko bayebisa biso soki rendez-vous manqué ekoki kokoze séparation ya kicopinage. Kishasa l'équipe partout magazine à KNB kitaki na terrain koswana bandeko baske mibali kotuna bango. Est-ce que rendez-vous manqué peut causer séparation entre moi et mobali?
eza eloko moko te na kati oyo ki kozala efficace to kozala efficacité ya koséparer ngai na copine na bolingo toza nango. Rendez-vous soki eza non respecté esalaka toujours passe esalaka mabe kasi aussi longtemps toza bato nous sommes les humains baerreur eyaka kaka ezalaka toujours baerreur babongisaka te soki erreur eye ce n'est pas dit que non yango nde eyoki komema séparation non plus. L'amour supporte tout. Amour ezalaka patient, amour ememaka nyonso et il faut beaucoup plus être patient, être sûr na muto ozo vivre na ye. Singa omona ngo na mapo ezala na ngo pe egoza neti ndeni. Opesani rendez-vous na mwasi soit mwasi azuma contre-temps. Aro expliquer peut-être na zu contre-temps mamuna wanoko sala mwana ya ezate ngala mona ngo normal. Babi a olingi soso linga ba makina ye. On voit. So ebi que mwasi na yo dans le rendez-vous, so ebi que mwasi na yo opesa na rendez-vous omoni que contre-temps expliquer comprendre pas ça peut mutu net yo poko sala pe bongo. So pe so sala bongo e pa ayo kandeli. C'est que mona ngo normal. Mpona nga ça na ngo te za mambo ya ka so soin na biso wa ke ezaki boye na yo ka ye ndenge expliquer nga eleka ki boye nene oza na maîtrise belé. So brutal aussi ça va donc brutal. Ce dialogue est entre Batou, c'est en ce moment là que Batou vivre bien parce que ceux qui bozozo attend yako sur la penza te bozalara loi bolingana mais boza vraiment un attachement on a ma capacité et go causer la montée mais il y a des filles aussi ou de femmes aussi au basala mamsu nanko parce que ba obengi ça on a rendez-vous à liboso oyete na rendez-vous à mibale oyete tandis que Mouninga déjà s'est préparé en conséquence pour na yambayo mais yo zo salara ba rendez-vous raté na kawana nde je peux pas tolérer na kawana ça sera sanctionné parce que boy koloba mo ya président déboulonné omoni et au sala que peut koloba to déboulonné sous relation na ndenge nini pour ne pas ça un peu bien o nazali na ngwa. Mais yo mobile il faut toujours avoir confiance ya moi sina yo peut-être moi empêchement mo que zo qui une église to na ndako mais biso pe basi to zalaka toujours on habitude ya ko respecter ba rendez-vous ko tango moninga ti on a grand ya rendez-vous yo respecter rendez-vous wana ti et ça la toujours mutema pasi Kinshasa et l'équipe partout. Parmi les salutations, nous sommes qui est poli pour répondre aux salutations par bassine. Élément, il y a Charlène Bokange. Tous allés à la direction Mouchi, la commune de Lingwala. Et pas y avoir plutôt. Tant que ce qui me connaît biso de l'eau pour la posture, on a bandé kokoyeba. Ceux qui est poli pour répondre à nos salutations par geste. Magazine, mais à propos de d'après ce mot de bonjour, je suis par rapport à l'éducation. C'est vraiment ma belle. Je conseille aux gens qui sont d'après ce mot de vaut mieux que tu matin qui on dit madame tout c'est pas pour lui. Moi, d'après ce mot de bonjour, je réponds à mon tout c'est pas pour lui. Comprendre? Des fois, on soit au chat au marché. Moi, on répond à la chat à boisson, si on a pour notre mais qui vous c'est pas pour lui. Nous sommes appelés son beauté. C'est le mot. Nous sommes vraiment japonais. On a la chose bien éduquée. Nous sommes à l'acceptation, même la classe. L'acceptation, l'acceptation, nous appelons son beauté. Bonjour. Même dans ton bonjour. Soyez bonjour, à répondre était bien, la fin de bien tcheboy. C'est comme si tu as un problème avec. C'est le gros un problème. Et vous dérangez. Comment on a fait beauté à répondre c'est pas bien. Les hommes avaient ma casse. Si on a fait son beauté, les hommes beauté. Au groupe on a quoi? Oui, bonjour, même en retard. Comprends? On peut se beauté. Bonjour, bien bonsoir. Bien salut. À répondre à Moutou, donc ils ont vraiment signé mort à bien dit, ils ont respecté, donc ils ont vraiment bien marqué ce qui est après si Moutou Mbote a joué solo à Moutou, faut bah meka, faut s'habituer na bah maramétal qui sont appelés si bon Mbote, bonjour bien bonsoir bah meka on répond là, attends que non, ils ont une bakando no mususu, ils ont demandé au rêver,
faut répondra toujours ndenge ya pesio pour bandeni en zone serré pour ça bien pour mutu musuta na pesio yo répondre été basima on peut ça sauter pour ebika et faire pesa à chaque fois on répondra toujours na mutu si kolanda ndenge bandeko ba réagir na micro na biso kasi ya malamu ba bonne manière esengeli moto nyonso azalaka na yango ko répondre mutu salutation na mutu eza vraiment malamu te azala mukolo to azala mwana mukie moto esengeli ko répondre ye salutation na munoko to ko pepa ye na loboko ça akotala bolingo ya lelo yango magazine KNB etuni bandeko basi bayebisa biso soki mbongo ekoki kofiance mwasi po alinga mobali elema ya Gasana Ndaka. Baraporteur ya KNB bazalaki bongo na terrain koswana bandeko mibali kotuna bango asko mbongo pe ekoki koinfluencer mwasi po alinga mobali to le magazine plupart ba jeune fille ya lelo tozo lingana bango pourquoi mbongo so na sala ata lingana te au moins nazala kuluna na yibaka na opese mbongo facilement soko tali ba petite sœur na biso ebele ba lingana na ba kuluna propos ya mbongo se mbongo ya te to lingana te soki na na ngota linga mingi awazana mwa shida na ye mupanzi pona mbongo kaka batika makambo eza malamu te woneza lokoso ne mtisala bongo ba mama biso tanga kato ba banga mibali na bongo mbele azala za mbongo za moto afani ka ndanga libala bo siko bokola na exemple ba mama kalate yo la ndike exemple ya lelo ndito komi bo mbala za na mbongo pona ni moba musoke nduluke mo mbongo na ndinga zwela ngoto zo na ndinga kisu yo kika olande bana mbali no ndinga pasi mo ndenge bozo koba ndenge bozo mata ndenge bozo sala bino mbali bozo sala ba ekonomi na bino ndenge bozo mata yate ko ngo mbali ka bomba la moko ba mbongo ekomi bena kisasa oya mabe mususu ya kisi mususu pesa ngo ya voix non même mususu pesa ya kisi mais to souhaiter biso te mais faut vana kana mbali na tanga pasi tanga bisengo te bolungelo kwa nzambe ngato lingana mobali na ngato vandi na boti bana bakoli bana pe babali babanji kobota evandi ndenga bimawana soka ye nango malamu na zi oyo nyusa pesa ngana zo so ipeza te na trouva yango normal po soka zu ayela ngai mbongo ko sala tete atande bana nga babali mibali babali wana zisa bankalita moko kolinga te envier loko mo pa moningo menase papa so ipa ye nango te oboye explication na ye bote bovana ndenga moko na vanda pona libala mabezala kaka soki bokanga motema te bokoka te bovanda batango biso tovandi tobota bokoli tozala na bakopo me ovandi kaka obenga makaka mwasi ya libala apesi ba point de vue na bango balobi ete jamais mbongo ekoki koinfluencer mwasi na bolingo bamisusu balobi ete bolingo etambolaka toujours na mbongo posa mbongo bolingo eza te mwasi ifo zala toujours fidèle na mobali na yo ata lelo papa azangi tingama kaka na ye po azali mobali na yo Kinshasa eleki partout. Constant application ya Bible ya téléphone et comme une impact koleka ba Bible ordinaire yango lelo totuni bandeko chrétien bayebisa biso différence nini ezali entre application ya Bible pe na Bible ordinaire élément ya Hervé Zaka nango ezake non ozokota nango na facilité pona koluka ba passage biblique et na facilité nyonso na lomango komi na passage biblique bandoluka okomi soit déjà na ba référence pe mususu et comment on a application na ba promesse biblique au côté au lieu où le thème moko boye na kati wana déjà ba thème eza bien défini au côté na kati thème ba déjà ba référence biblique est bien établie avant rapport na ba message wana yango ne distraction yango ne kokoso penza tozana mo parce que ozana kati dit église il faut la concentrer na prédication autant message ya WhatsApp et côté déjà pe pour la distraction les avantages nango pe musu eza et que au cause la opesi confiance na application ya Bible mais et moko boye soit déjà na mémoire téléphone mémoire cause nango moi pas ya téléphone soit de côté virus et katani et puis on a bloqué boye aussi répéter bien exact ezaka ko détruire oya kala ezalaki nango bien omona ba pasteur ya mikolo oyo atelemi na chere azoteya na Bible moko donc so otali ba Bible wana ezaka Bible yokola biso te bango bazana na yo ya chere po ebike mutu nyonso il faut se marrer pour na chere wana ezaka ba avantage bamusupe balakisaka bandimi boye otali mpenza makomi boye ngai après ngai d'après ngai bato wana
baanile kaka makambo wana babible basomba bible ya $10 oyo biso tozala na yango suka wana makambo oyo nini wana wana eza bavantare baeglize wana nzambe aza te bazala nini babible ya bible oyo bakomi ya nzambe na kati bazala nango pour que pesa bango efacilité bon na otanga pour téléphone za kaka bien te ekozala décharger toujours elle comme mémoire nzambe jamais kotaka virus jamais pe ko maralo bat ezalaka bongo boti kolanda ndenge bandeko baréagir na micro na biso kasi bavie ezalaki partager misusu balobi kosalela l'application ya telefone na bible eza nango mabe te kasi misusu mpe balobi eza na distraction makasi surtout na église telefone ekoki kokangama ekoki kosila mpe charge kasi bible ordinaire na maboko esilaka charge te ekangamaka mpe te kinshasa oyo eleki partout. Communiqué nécrologique. Madame Henriette Ngwadeti Mba Nzanga, Maman Cécile Kabanga, Titi Kabanvwangi, et toute la famille Bila, Bazali Bongo na Mawa, Yakoyebisa na baninga pe bayenyonso liwa ya mobali papa pe ya na bango na kombo ya papa Antoine Bila Mba Ndankulu Oyo akufaka bongo mokolo. Il y a le 3 avril Oyo suite à une courte maladie. Que levé du corps na morgue à hôpital général de référence de Kinshasa ex Mamayemo et que Salama Bongo lobby samedi 13 avril 2019. Après 2 heures du temps, il y a passage na résidence familiale sur l'avenue Nyanza 73 dans la commune de Kinshasa et que Salama Bongo exposé na salle à 109 dans la commune de Lingwala, croisement des avenues Nyangwe et 24 novembre. Payé Mokole à dimanche à 14h, corps et Kozala Bongo enterré dans le cimetière ya nécropole de l'Ancélé, entre terre et ciel. Communiqué Oyo et Komela Bayenyonso. Mes condoléances à toute la famille Bila. Tokomi na suka ya édition na biso ya mokola lelo na sima ya caméra nazalaki na Hervé Zaka. Merci de fidélité pe confiance au bozele mbate kopesa na biso. Kasi bobo sana kate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa et l'équipe partout.